Okomisinate, igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la Coifficoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de niki-niki. Chikicha, chikicha, cha cha. Et moi na State, moi na Europe, moi na partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur. Pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons, contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration des murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé +1 34 77 48 87 61 ou au +1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna yo ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola pakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo au 774 578 75 63. Onyokwamaki, osufraki. Habit de confiance dans la famille, okokaki kotonganda côté. Et oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec des caisses construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Des caisses construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na Decat Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Decat Construction ezali spécialisé na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, eza spécialité ya Decat Construction, contactez biso. Sans serveur, na Decat Construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. Decat Construction vous propose aussi des services locaux. Luminosité à bâtiment et éclairage public. Installation de vidéos de surveillance. Installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, makoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes. Olingi talo. Dans l'eau pété, car Decat Construction et ça offrir pas prix très très abordable pour qui qu'on négocie en futaranda mondam oh yes sengoteur Decat Construction moi na Congo mboke bongi yaka Decat Construction avec pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo Decat Construction pambolama.
l'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michel Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonyo surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo Télévision dans cette émission Excellence présentée par Scotty Kabalou. La justice de la presse, dans cette émission, comme vous savez, c'est à notre devoir de vous informer, de vous former, mais aussi de divertir. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu je sais pas, on va former, mais aussi informer. Donc restez branchés sur Congo Promo Télévision parce que on a réussi pour vous. Maître Avatar, donc c'est pas pour la première fois dans cette émission. Il y a eu à passer beaucoup des émissions avec mes collègues, mais dans cette émission c'est pour la première fois. Je dis merci à l'ingénieur Raph Ngindou depuis les États-Unis, les boss de Congo Promo, et sans oublier aussi c'est lui qui m'a assisté aujourd'hui, Cédric et plutôt Christian Bouilly. Ensemble donc vous avez intérêt de rester penché parce que nous allons parler de beaucoup de choses où ils ont édifié Vinabino parce que tu lelo même par tes beleza Vinabiso et nous savons pas où aller, place de rose information, enseignement où il faut guider biso pour voir clair dans ma blocage belé la vie. Donc ensemble avec le maître nous allons passer des très bons moments. Donc vous avez intérêt de rester branché sur cette émission Excellence. Maître, bonjour. Bonjour, merci Mingi pour l'invitation. Bonjour aussi na Balandignos. L'autre là, maman belé oui, tous en a question te poser. Je pense que vous êtes disponible à répondre à nos questions. N'importe quelle question, parce que Bible dit le que moi les peuples péri par manque de connaissance. Alors Nzambia si biso kamwandambo à connaissance pour tout partager. Directement pour Kotana au palais sujet na biso, est-ce que le domaine de Dieu y a-t-il de secret où la magie divine existe? Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions pareilles. Merci frère. Premièrement, Jésus yalobi nati réseau te ya binote. Par là déjà
soki tomoni nzete nyonso ezalaka na mi sisa nango mende misisa nzete yemonanaka te. La même chose mutu nyonso yazalaka na makambo na ye asalaka na secret. Exemple, jamais yokoki kwale sukola devant bato nyonso parce que zali domaine secret na yo. La même chose, chaque compagnie bazalaka na ba secret ya compagnie na bon secret alors professionnel ezalaka secret interne même ya ba couple et zalaka. La même chose n'est pas ya nzambe pe ezali na ba secret. Exemple, to moni Jésus abanaki ko te ya full na ba parabole. Mais ce qui a ici, donc côté ya bango na ba parabole, full bazalaki karana besoin ya miracle. Bazalaki na besoin te bayeba comment leur Jésus abanaki ko aller pour vous. Que ba miracle bango bazalaki kakana besoin ya ba miracle na ba parabole. Mais de ceux qui a ici côté ya bango abanaki kozwa 70 de leurs disciples na ye ya ko te ya bango makambo ya te yaki population te. Mais kaka na 72 wana ya longola ki 12 apôtres makambo abandaki kolobana 12 alobaki yango jamais na 70. Si malango na 12 wana tango alingi ya lakisa mystère ya ko sololana batu bakufa, mystère ya ko sololana ba ancêtre na ba saint yazwaki kaka Pierre, Jacques, Jean. Donc yazui bango 3 amemi bango na ngomba ya sali magie évocatoire. Invoquer na évoquer ezali des choses différentes. Évoquer veut dire quoi les faire apparaître parce que ezali possible d'ailleurs na ba couronne li pesaka bato yo balandaka bayebi que non na donc na pesaka même formule ya ko bimisa ange yo moko tricage ezate balaxio koma kwali sala pona anja bima soit molimo ya fanaka na mopepe na mai na moto na banzete ya bimi boye yo sololi na ye bime mibale. Alors one alors babengaka ngo magie évocatoire pona kwali faire apparaître. Mais Jésus alingi alakisa ngo ba disciple na ye azwaki kaka Pierre, Jacques, Jean. Mais tango ya lingi ya révéler bali secret ya astrologie divine, mystère yaba étoile, mystère yaba voyage hors corps. Yazwaki Jean parce que la Bible dit Jean azalaki disciple yo Jésus alingaki mingi. La même chose na makambo nzambe parce que sengeli bato ba signé bueno te bien makambo nzambe leki kindoki na bondoki. Nzamba zali papa leki na biso te, nzamba zali camarade na biso te, nzamba zali au-delà nyonso tokoki ko aller penser. Na le livre ya Daniel 1, Daniel 3, la Bible dit roi azui Daniel, azui Shadrach, Meshach, Abednego, yazui na ba jeune belé ba oyo bazalaki ba nganga ya royaume. Lobike bale comme bale nganga na ye. Mais roi antali bango na miso a molimo a monique ba jeune oyo 4 Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego bazalaki 10 fois supérieur que ba magicien, 10 fois supérieur que ba astrologue, tandis que pona oza la 10 fois supérieur que mutué enseigneli nini yeba nyoso yebi veut dire bukomi ndenge moko simalango banda kopese ba devoir 10 fois. Mais lelo oyo ba chrétien ba komi ko aller banga ba satanique ba magicien ba okiletiste, tandis que ba yebi te que makambo nzambe ezali 10 fois que wana. Pourquoi tokomi ko banga bato yo bazali na ali gauche? Parce que kobanga ilakisi ignorance. Moto yo ayebite abangaka ya ko mona ke no diable za partout. Parce que supposons ceux qui oyebi ndaku na yo bien même ata na mulili oyebi ke ceux qui na simba na kozwa allumettes koto yo
machette. Mais ceux qui ndakwano yebi yangote première chose ndioko bang. Voilà là pourquoi Nzambe première fois à l'eli na Bible. Ya l'eli nini? Ya lobi mon les peuples péri par manque connaissance. Ya lobi bien que peuple nanga. Ya lobi te que ba ninyo yo païen. Manque ya prière te prier c'est bien, mais soko zangi connaissance yali nzali c'est scandale parce que même pour na prier seigneur yo yeba agenda du ciel lundi ezana likambo basenga nzambe mardi ezana likambo basenga nzambe mercredi jeudi vendredi samedi. Alors comme batu ba yebi ba les mystères wanate bako kanisa que non makambo vitesse d'action ezali satan makambo ya malembe donc nzambe bazwaye comme koko ngaye kamusaka ngai yolobi yeloko moko boy na Bible bakomi yango te papa na ngai Bible yali zali comme journal de aller classe T donc nzambe yakoki jamais quoi les révéler makambo misusu ya sika parce que yazali nzambe ya ba rediffusion parce que le fait un peu bali donc mindele basangisi bali rouleau yakala bapesango combo testament déjà leur ba rendre conscience na biso faible pona nini testament na droit yali zali et donc document yo moto atiki que non soki azate batu bako hériter za ba oyo mais donc nzamba kufa pona a que la biso testament non seulement testament moko double testament c'est-à-dire dire nzambe tokoki jamais le quoi li fond de ça kaka na 4 livres. La Bible dit ceci. La Bible yelobi clair, l'esprit vivifie mais c'est les écritures tuent. Dans chaque verset biblique il y a 8 dimensions ya co-interprétant. Première dimension ezaka kaka pona kwa les consoler peuple. Alors ya mwana ndeba nini pasteur ba prophète misusu ba les salaka mende soki okoti na makambo nzambe makasi ba religion nyonso zaka yeloko moko. Donc base fond ezali moko mais forme nde ba changer ba forme donc nakoki ko affirmer que non makambo nzambe ezali tellement na ba secret yebele makambo nzambe ya libangisa ka koleka kindoki tala kaka ndoki aliaka makila donc yamelaka makila aliaka mwale suni ya mutu Jésus pe aye ya lobi oyo nzoto nanga liango. Pourquoi Bible jelobi que Jésus razui lipa atomboli yango tangwa lobi boliangai ba disciple belé bali kimaki dimension na ye azaki ceux qui yalbi lipo il comme viande fait dire que peut-être ba monaki les péchés Jésus peut-être ba monaki le boka Jésus donc dimension ana yesengelio yeba ba secret nzambe. Alors ba secret ya nzambe e fandi na magie divine batu baba non magie la kisi satanique non fungo la dictionnaire kende na ba Google magie ezali momoko grec yalaxi magos et la kisi magistère soit magistrat et la kisi mayele 3 rois mages et la kisi banganga ya mayele ezali na mayela nzambe ezali na mayela satan magie divine et magie démoniaque. OK. Merci. OK, nous comprenons. Mais comment on peut passer à la deuxième question? Donc le bac le moment tu as parlé de aile gauche aile droite. Mais s'il faut dire on a battu tout bord là biso. Vous êtes de quelle aile? Alors premièrement lumière et coquille kobundisa lumière te c'est les lumières moté bundisa ka ténèbres donc nazali jodela ya deux ailes gauche na droite mais maintenant les transcendants comment alors nazali na gauche te nazali na droite te maintenant nazali jodela ya wana kuna na likolo ba demo na ba ange bazali comme ba opposant na batwa majorité. Bazali wana pona loi ya équilibre yomoni ampoule Jésus alobi bien la nature nous enseigne ampoule pona epela ezali na besoin ya naître na phase. Alors naître et la kisi force du mal, phase force du bien. Alors wana ezali kaka pona
équilibre. Mende nzambe azali ni na malamu ni na mabe, mende azali ko ale les transcender mabe na malamu. Yebango na le kati ya mabe ezalaka na pourcentage moko ya malamu. Na le kati ya malamu ezalaka na pourcentage moko ya mabe. Soki oyebi ko ale maîtriser ba force du mal pona ko ale tirer malamu ebatami na kati na bango. Ba force du bien pona ko ale longola mabe oyo yo fandi na kati na bango par là Dieu comme na troisième voie. Donc ko ale maîtriser tous les deux forces, parce que ceux qui ont kangami na moko alors tout excès ils a toujours na provocation ya mabe moko. Donc pona donc na se faire comprendre na batu nazali mosali nzambe mende nazali capable ya ko commander ba démon pona malamu tope pona kwali bengana bango. La même chose nazali capable ya ko commander ba ange pona malamu tope pona mabe, parce que mabe na malamu yali nzali ba banini fimbo nzambe ya salela kap pona kwa li punir biso tope kwa li féliciter biso. Wana alors nako répondre ngo tango tokolobela question sur ba ange na ba démon. OK, encore notre deuxième question. Est-ce que Dieu existe? Pour vous, nous en pouvons tout ça théoriquement, parce que bato la biso bato balingaka ba mona ba yoka et puis ba rapina convaincu. Donc on prouver ça théoriquement cette question. Premièrement, c'est vrai, question on a il y a les alliés pertinents, les alliés aussi très importants, parce que les alliés na bato ebele bandimarate ke nzamba zaka, parce que ya moni souffrance bato bale salka ba mabe koma bazo vivre, bato basalaka ba malamu koma bazo vivre ya bino nzamba zakate simanango ezali yo sina ba secte na ba religion oyo bale boyaka existence nzambe misi bazali ebele na sala ba débat télévisé na ba misusu comme ba raélien bango nzamba zakate. Alors comment alors théoriquement scientifiquement yokoki ko expliquer moto yo aboyi na ye keno nzambe yazalaka te? Alors pona mutu wana eloko ezalaka ezali eloko yo ya monaka. Viens le Bible, oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu, mais ozo sazade otina ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 il est là 2019 koli mo yate oyebi que il ça la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Sainte-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les autres les commenter mbala moko papa ni les akule diseo donc c'est aussi une magasin JB service et ça kaka on est ça chante mais ça ce soir uzanga kuibe jadi wewe mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya terrain mo kuza wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderite yele mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka yeka papa foazeo umida igela coiffe ikote papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba chez Hugues la coiffe Ikote papa na Kerouan éternel Kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois
À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Mais esengeli aussi koyeba chaleur tomonaka ngote. Mais jezalaka. Pe na le physique quantique ezali partie spirituelle ya physique oyo toyebi physique quantique. Na le physique quantique ya les alines na loi moko oyo elobi boye. Tango yo yozo talanga. Est-ce barrière ezate non mbala moko yozo monanga mende ezali na ba machine tsoki bali tie yavan yo monanga ezali na ba biloko belé ezali kolekawa ba les rayonnements ba vibration yavan ke yo monanga na ba microbe ezali kwa tambola ba biloko belé ba champ magnétique mais comme misuno zali capable ya komona parti wana invisible te yo komona kaka ngai. Alors ceux qui supposons ozali na yebola rim na komona ngo jamais pona y pénétrer ngai mais plus yozoloba parole to mona raté mais to santaka si même colonel tombé et malade. La même chose Nzambe yazali comme oxygène. Nzambe yazali comme moali pepe. Grâce à misu nabiso physique moyen to mone ezalite. Mais soki to ale matfumoli misu ya ba corps, misu na ba sensibilité ya ba corps, misu to ko le vivre ba présence na bango. Pambate muto azali kaka na nzoto moko te. Muto azala na 8 corps. Mutaza na corps physique yangoyo ezali pona to vivre na monde physique. Mutazali na corps éthérique yango wana esalaka kino na ba rêve tout yango wana to vivaka nango na ba rêve. Corps éthérique mutu esalaka kino to ale zalaka na ba sensibilité moto wa beli ya VC corps éthérique na ye mutu ezui moi dysfonctionnement, c'est-à-dire à cause la lisusu na sensibilité te. Corps éthérique yango wana bandoki basalela kango pona ko ale bima ko ale fina bato ba kingo mende ndoki ya bimaka ya partir sur ya nus mende bana nzambe babimaka ya partir ya mutu wana corps éthérique. To les alina corps astral yango wana mutu gère ka ba sentiment na ba émotion tsoko yoki mawa tsoko yoki esengo ezali géré grâce à corps astral indirectement mutu nyoso tsoko lali molimo ne voyageaka grâce à corps astral parce que nzambe la Bible dit na psaume moko nzambe révélaka biso makambu pendant que toali zali profondément endormi. Soki mutu alali aloti que alors yazo pumbwa donc yazali na monde astral grâce à corps astral pesanteur ezalakate mais ne plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs hommes dédiés oyo bazali na manque à connaissance. Soki mondimia ye yalobi na ye papa ngai na lozi nazo pumbwa premier eloko ya kolobane yokomi na sorcellerie bien conscient abandisi ba jeune nzoka nde ezali normal molimo mutu nyoso soka lali apumbwaka ya tambolaka na butu indirectement to inconsciemment soki ora nango consciemment par là yokoki kwa le ça le lango pona malamu tope pona mabe parce que la Bible dit que non nini parti nyoso Bible njelobeli extase ex elaxi extérieur extase parti tout balobi Ezekiel a tombé en extase veut dire que molimone e banaki ko ali bimi bieko bima grâce à nini grâce à ba corps oyo comme un corps astral. Alors to zali les sous na corps mental makanti na biso ezali corps nyoso to ali pensaka to vivaka ngona 4e dimension babenga ngo 4e dimension et ezali lipe monde ndoki soki alingi ya asalo mabe
akoya awa te azui machete bambi yo tsoka bambi yo machete biso petoko kanga ye to memi na leta ndoki ya koluka nini adresse na yo na ba plan wana parallèle parce que ndenge ofandi awa ofandi pe na plusieurs plans parallèles mais na ba monde wana soki kuna o zali nani cuisinier mais awa yo ale zali nani patron ya konwale pani comme kuna ozali cuisinier et sengeli pe awa même ata osali yizini no yeko kufatiere yoko se retrouver na cuisine parce que ezali na loi ya correspondance nyoso oko vivre kuna soki ba bebisi yo kuna esengeli awa pe o vivre ngo soki ba bongisi vino kuna koto yo pe yoko vivre mais ozali ko vivre inconsciemment na plusieurs mondes parallèles yekoki ko arriver olali oloti ozali komi mona lisusu na ndoto to alors ezaka na batu aloti alali lisusu tango lingi yalamuka akomi kolamuka na ba etage ezali ba dimension batu ba vivaka Seigneur Jésus alobi boye soki otali mwasi ya batu na makanisi kaka ya mabe deja osali lisumu wana maye c'est-à-dire quoi dès que na tali peut-être téléphone et téléphone na yibango ata minute wana na plan mental na yibio déjà téléphone ngayo yo azali na plan mental abotolio déjà téléphone par là et koti mbala moko na compte ya ma sumunanga tope ya ba karma nanga karma ezanini mabenye soyo mutu asali et seigneur il a futango d'une manière ou dit à leur note dans mes années malamu nyoso yo mutu asali et seigneur il a futango siko na le plan leur mental wana mutu yakoki kwa le sala ba le miracle ce qui a développé yango babengango 4e dimension yakoki kwa le biki sabatu yakoki yosi kwa le sala batu bamabe wana plan mental tope corps mental ezali ya pa wana na corps causal ezana corps bouddhique ezana corps atmique ezana corps christique corps moko ezali double voilà un peu. Je pense que les explications sont vraiment très claires à tous ceux qui suivent cette émission excellente. Donc, pour na chuter la question wana, nzambaza énergie. Soki batoyo baboyaka nzambe banzimaka que non énergie ezalaka. Énergie ye wana nde nzambe. Babi non mais énergie tokoki ko ni étudiant yoka. Énergie soki okei na fond ezali na énergie moko nanu moto a réussir ko aller ni étudier yango jamais babingango énergie noire ni énergie noire ezala avant bing bang ezali éclatement moko ko donc na physique quantique balobaka boye yomoni univers ba nini planète monde na biso nyonso et vuta na maki moko ya muke mezira maki ana ezali nini soki ozui alors papier obani kwa lekata okati tina niveau que no ozoko kasusu kwa lekata te univers tout ezalaki bongo mais énergie moko ezalaki na kati comme point babengango énergie noire ye bandi ko booster si balongo evindi sika mwa point wana après esali éclatement Einstein na ba physicien misusu babengango débit ya big bang alors big bang na ye bandi nanu na mwa point mais na kati ya point wana ezalaki énergie noire vide donc vide mutu créer existence donc nzamba azali neya nzamba za vide wana eloko te wana nde nzambe soki esengeli ko esi répliquer bato yo bazali plonger na science ya mindele. Voilà. OK. Est-ce que quels sont les anges d'abord et quels sont les héros pour nous les hommes? Les anges. Merci beaucoup pour la question. Premièrement, c'est que les toye bakino par défaut to belaka banani habitant tout
ya lola bange mende bango nyonso bazalaka bange te ya le nzali na barasi tozu exemple esengeli toyeba keno kuna na likolo toza na 12 monde angélique mende na kolobela ngo ni nyonso te nazali kaka kwa le résumé bref toale nzali na 12 monde angélique. Premier monde angélique na le kaba juif babengi monde wana Keter la kisi juste couronne. Premier monde angélique monde anezali monde kuna za kaka moto na moto parce que avant que nyonso ezala tout ezaki kaka moto. Alors premier monde angélique wana Keter batoyo bafandaka kuna babengaka bango ba séraphin na français la kisi kaka ba nyama ya likolo tolere ba nyamoyo bazalaka pembena ngwende les animaux du trône ba joana bazaka na ba forme bizarre tozui comme na Bible passage moko balobi na moni 4 êtres vivants moko azaki elongi koto mutu koto lion koto aigle koto ngombe bazaki na sima papu bazaki na basabo bazalaki na misu partout na kati ya nzoto pe na libanda ya nzoto na le sima papu wana dema papu ezalaki ya kopumbwa dema papu ya ko couvrir face na bango dema papu ya kotombola trône ya Nzambe. Alors chaque monde angélique ezali na chef nango tope gouverneur nango. Premier monde angélique wana ya ba séraphin Keter wana oyo ezali yabite na ba séraphin komba nzambo oyo bango ba vibaka kuna ezali hey c'est-à-dire très haut. Alors kuna na monde wana chef na bango komone archange Métatron. Archange Métatron, chaque combo ezali moi signification moko ya adoration ya Nzambe. Chaque combo ya ange. Métatron veut dire seulement l'ange ya face ya éternel. Alors, yazali le seul ange oyo amonaka elongi ya Nzambe face à face. Ezali yende mutu yazali considéré comme premier ministre ya ba monde tout d'angélique. Alors yepe mutu wa très takabale problème nyonso ya batu na ya ba ange nyonso parce que yende mutu yazali comme ambassadeur principal ya Nzambe na fona ye bakomi kombo ya Nzambe. Même ata soki tali na livre ya Job 1 soki to ali tali conversation prière na biso nyonso to ali salaka ezalaka traité na Nzambe directement te ezali traité na premier ministre soki to ali tali na Job 1 to fungoli Job chapitre 1 la Bible dit il y avait jadis au pays un homme appelé Job, un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. Le jour où le Fils de Dieu venait se présenter devant Yahweh, Satan aussi avançait parmi eux. Yahweh dit alors au Satan, d'où viens-tu? Nzambazanani, omniscient, omniprésent. Comment Nzambe yatuna Satan soki avuti wapi? Tango yo amonaka fourmi ya mwindu, likolo ya libanga ya mwindu, meme ata ba zipi yango elamba ya mwindu na kati ya mulili. Comment ayeba te Satan azalaki wapi? Satan donc il a répondu de parcourir la terre, répondit-il. Et Yahweh reprit. Alors bako benge kaka Yahweh parce que yazali représentant ya Nzambi yokasko awa Yahweh yarobi as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écarta du mal. Mais déjà ceux qui yazali yende Nzambi yakolobanin un homme intègre mais craignant. Mais awa na conversation yalobi craignant Dieu, c'est-à-dire azali kolobela mutu mususu troisième personne donc yete mutabana ki kolobela kaka wana te yalobi lisusu. Et Satan répliqua, est-ce que pour rien que Job craint Dieu?
Mais ma conversation logique il fallait yaloba est-ce que pour rien que nani Job yazali kwa banga voilà mais melati yoka yalobi tiko yazongi melati pas entouré d'une idéale protection mais pourquoi pas yaloba ki awake non est-ce que pour rien que Job craint Dieu koto yalobi mususu koto esko yazongi c'est lié yote muto protéger parce que ange wana mutu azali na devoir ya ko aller gérer affaire ya ba imena ya ba ange nyoso si manango basuki kaka wana te côté moko nini Satan ya lobi mais yeta la main et touche à tout ce qu'il possède je gage qu'il te maudira en face gager la sini quoi le bête à gazon nzamba azali tellement élevé jamais leur ba ko ali beta gazon na ye jamais leur ba ko le sala tembe donc awa Métatron azali chef ya ba ange ya majorité c'est-à-dire ba ange ya lumière Satan azali chef ya ba ange ya opposition donc ba ange ya ténèbres alors l'opposition na majorité des fois ba sala ba séance y ensemble ba les réfléchir ensemble ezalaki ba ja ba réunion yo ba ange na ba démon ba kutanaki simanango ba les meki ko ali sala traité ezalaki juste Métatron alors si on comprend bien c'est donc conversation ezalaki entre Métatron na Satan donc dès leur chef ya ba département différent département ya opposition na département ya majorité alors bangana monde na bango zali monde ya ba émanation ya la kisi nini nyoso yo nzamba zalaka nango comme projet toki alingi ya sala yo projet nzambe ya ko fandi sango na monde wana Keter alors na monde wana Keter baku bongisa projet wana ba bongisi yango ba les remplir babilo simanango ba ko lekisa yo na tous les 12 mondes angéliques pona na chaque monde babakisa eloko moko alors monde wana zali monde ya ba projet ya nzambe donc budget tout ya nzambe yefandaka wana pona batu après zali na ba ange misusu comme ba chérubin bango rôle na bango zali nini batu bakansaka kaka zali ko ali yemba écoute-moi derrière chaque son ezala na vibration derrière chaque vibration ezala na ba ondulation derrière chaque ondulation ezala na ba esprit ba son ya ba koyemba na bango motu salaka que non sanza na moi e sala accidenté planète et tout tanate liso kangama na liso yo place moko te pona nyonso zala na harmonie ezali sous leur benyo yo vibration ya bason na bango moko za bango comme archange Raziel mais yavant ezalaki Lucifer tango yo bali bengande Lucifer alors bataki ya archange Raziel kunande ezali domaine ya intelligence domaine na connaissance domaine ya parole alors voilà pourquoi yoko remarquer mosala nzambe moko soki alingi kwa le yemba mingi même ata yazali na connaissance te akute ape malamu parce que koyemba atiraka bange wana ya deuxième monde angélique baoyo bazali na clé ya parole clé ya connaissance ezali na ba monde angélique ebele alors pona na le résumé ba ange bazali comme ba grand frère na biso tope ba yene na biso bango bale ndaka biso un jour tokoma neti bango parce que banja niveau ya c'est comme ba ange baza na besoin ba comme ba archange baza na besoin ba comme ba verenti ainsi de aller suite donc bale ndaka biso mende mutu na mutu azaka na ba ange na ye gardien moto nyonso soki ya botami azaka na 4 anges azali na ange physique grâce à date na yo ya naissance ange astral ange mental na archange médiateur barole na bango ezali nini tozui comme archange mental ya chaque fois yo lingi msala mabe mora na biso empekisaka biso non ko sala bongo te soki osali mabe na nko
livre ya Exode ceux qui n'a été 22 topé 15 la Bible dit alors dit na bana Israël voici j'envoie un ange devant toi pour te garder mais prends garde ceux qui ont qui étaient na comme ça bénédiction na yo malheur parce que il y a chaque fois mutu il y a donc il y a yo que la conscience est titinda kai malamuté ange wana azali capable ya ko transformer bénédiction na yo à malédiction parce que peut-être nzamba linga ki ya pambolo lobby yanji ya lobi na yo ko yibate yoyibi bénédiction na poneya yekozwa retard parce que ange ya koloba keno ya kominano prêté tope ange lingi azwango ya nango boye ba démon na yo gardien bako combattre ye moto asaka na ba démon gardien na ba ange gardien ange gardien bazalaka ka le fonctionnel ceux qui ont commis kobanga nzambe bakomi ko aller travail mais ce qu'on bat tout bele bazalaka ni chaud ni foi alors ange na yo gardien kutu bando ka famille bando ka quartier na no te ange na yo gardien na ba démon gardien o komi ko aller bundisa bango sikoyo makasi na bango ko yakan soki mabe na yo leki malamu na yo na valeur le démon na yo gardien bakoki ko aller kanga ange na yo gardien to monye ngo na Bible Daniel a prié 29 jours, ceux qui 21 jours à moni suite te. La Bible dit Gabriel aye, alobi ngaya archange Gabriel. Banda premier jour Daniel au sambelaki. Nzamba yoka ki yo men bakanga ki ngai na prince à Perse. Donc démon y a vu le kudu. Michael e moto à côté linga na bitumba veut dire ezali na ba démon misusu. Ba leki ba ange misusu na makasi biso pe tokoki ko aller rendre ba ange na biso faible par rapport à faiblesse ya vie na biso par manque ya ba vertu. Nous voulons savoir qui sont les démons et quel est leur impact positif ou négatif dans nos vies. Merci. Premièrement, il y avait une réponse à souligner que non. Chaque ange azali démon potentiel, chaque démon azali pe ange potentiel. Pourquoi nous avons dit que chaque ange azali démon potentiel, chaque démon azali pe ange potentiel. Tokoki kaka ko réfléchir. Ceux qui nzamba salaki kaka malamu. Ceux qui barange bazaki kaka malamu. Tipozo dans un mwana. Yava mwana a fingangai. Kaka exemple bandeko balimisa. Imbécile na yo papa. Mais veut dire que yayoka ki mutu muka finga ki imbécile. Donc jamais là ya ko kwa le bimisa o kombo wana imbécile ceux qui ayoka ki yango quelque part. Je me dis ceux qui nzambe ya salaki baange nyoso parfait. Bazaki netiye malamu ceux qui mpe nzambe bazaki totalement bon. Bon comment alors Lucifer yazwaki makanisi yako se rebelle. Comment alors ba démon ba comment na existence réponse na kupesa ezali nene lumière ebima kaka na katia ténèbres to wale zali na deux sortes ya ba matière na cours ba production ya ba usine to zali na matière brute na matière finie. Matière brute ezali matière nanu ba travailler ya ngote. Matière finie ezali matière déjà et subir ba purification na ba transformation. Yekomi prêt à kozala utiliser. Mende matière brute et kokina nu kozala utiliser na niveau wanate. Et sengeli subir pour na beauté. La même chose. Nzambe yasalela ki mabe comme matière première. Alors, yasalela ki ténèbres comme matière première. Premièrement, ange nyonso bazaki nanu ba démon. Yavon ki bako manano ba ange ya lumière. Ange nyonso bazaki ba mitema mabe. Tous les futurs gentils bazaki ba anciens méchants. Alors, comme alors bazalaki donc ténèbres timalango bali travailler ki bango ba yevolia ki ezali na ba ange bisusu baboya ki na bango
ko ale évoluer babengi bango banini yo démon ya ombre bango wana baboki na bango ko évoluer bango kuna batikalaka kaka ba démon bakombaka na bango jamais baange ya lumière lumière ezali baoyo bandimaki ko développer mais nde kuna baange ya ténèbre wana bazali dirigé na Satan te parce que bango bazalaki même ya va Satan na badémon misusu bale Belzéboul bazali banani yo ange déchu et là qui donc déjà ba mataki niveau sima ba kwei mais nde ba démon ya ombre bango ba mataka jamais niveau bazali na chef na bango oyo azali ombre ya Nzambe la même chose yo ozaka na ombre na yo ombre no ekoki jamais kozala luminer bana na botama nanu na mona te moto ya zo tambola ombre ne yebima lumière ombre ezaka toujours ténébreux la même chose salemaki ombre ya Nzambe babengi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Oh, poussons des cris de joie, des cris de joie, poussons des cris de joie, des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie, oh des acclamations, des cris de joie. Oh Jésus, oh, ah Jésus, oh, mon bouclier, ah Jésus, oh, c'est toi ma protection, ah Jésus, oh. Prince de paix, c'est lui qui donne la joie, des cris de joie, des cris de joie. Entonne son palais avec des cris de joie, des cris de joie, oh des cris de joie, des cris de joie. Oh Jésus, oh, c'est toi Jehovah Jireh, c'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, ah Jésus, oh, c'est toi Jehovah Jireh. Avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit dans les livres des souvenirs. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit. Et là-haut, là-bas. Et là-haut, là-bas. Analini na kende na e maia ya una kufezali una mawezali una disebona eloko na manje toko embela ya una tsalezali e là-haut, là-bas. Et là-haut, là-bas. Et là-haut, là-bas.
confie à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, Elohim, 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 Massia, Elohim, 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 Massia, Elohim, Elohim, Yonde Papa Lola, Elohim, Massia, Elohim, 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 Massia, Amana Yemi, Yonde Papa Lola, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Yonde Tabe Abomo, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Yonde Papa Bana Yo, Natika Bambia Sekula Yo, Elohim, Naboya Mokili Nalanda Yesu, Elohim, Anaboya Bambia Sekula Kantame, Elohim, Matenyo Songa na Losambo, Elohim, Kamavinga Batonga na Itandase, Elohim, Nakenda Mangenge Kuluka Yesu, Elohim, Nana Matalu Zizi la Kuluka Tambe, Elohim, Ameke Ninyo Songa na Solution, Elohim, Kamavinga Batonga na Landa Yesu, Elohim, Yonde Papa ya Lola Tambe Alikama, Elohim, Tambolo Binini Tambe Rine. Hey, Jésus, Kolo, Adonai. Yamalele, Papa Nalole, Papa Nalole, oh, inabele la kayo butu na moye, Papa Nalole, oh, yamalele, likoti na moto, kalele, Papa Nalole, oh, yema ozantambe, 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 solo, Ozanzambe, 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 ya solo. ozantambe, yonde papa bana, ozantambe, ozantambe, solo, Ozanzambe, 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 ya solo. ah, Yesu azali ntambo yo, amina lele, Yesu azali ntambe, amina lele, Yesu azali ntambo yo, azali ntambe, azali ntambo yo, azali ntambo yo, basorcier boyoka, bamagicien boyoka, baframason boyoka, azali ntambo yo, namba botumboli nzamba basakoli, botumboli nzamba basakoli, botumboli nzamba basakoli, botumboli nzamba basakoli ya bantoma ye, nzambe ya lola, nzamba batoma ye, nzambe ya bongo, nzamba batoma ye, nzamba erike wawa, aya batoma ye, nzamba likama, aya botumboli nzamba basakoli, botumboli nzamba basakoli, botumboli nzamba basakoli, botumboli aya batoma ye, nzambe ya lola, alola nanga ye, afungola lola, tomona likambo ye, afungola lola, alola nanga ye, alola nanga ye, tomona likambo, afungola lole lola, yawe lole lola, yawe lole lola, yawe lole lola, lola nanga ye, afungola lola, tomona likambo, nzambe oya lola, yawe lole lola, yawe lole lola, yawe lole lola, yawe lole lola, lola nanga ye, afungola lola. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie, ah Willie etoka, nasengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner
bosomba décoder wana mbangu mpona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na tout est sur les nyonso ba clip tant aux autres mabozo tant donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV.